Mpote la balandinho surtout, il y a Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adasa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? De côté le mbangu na 4 émissions na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Toko talombangu na CG na biso yalelo. Nauti que la bino tamboyo ka voice oyo. Après to y an analyse. En tout cas, trop c'est trop. Boyo kabino mo. On a zappé jarwana te. Donc nazana ndenge na ngamugu na. Oza makana yo moko batuma ozala na bango mwa mingi. Te nazape na kate ke batuma nazana bango mingi non. Nazaka na mutu nyonso bien. Mais ba bimisa ba uza bakuk. Te za problème te? Est-ce que kozala bakuk? Si la bisalu ke famille bota belvin. Est-ce que kozala abakuk eza problème? Te za problème te? Ok. Koza babakuk, koza mutu babakuk, eza problème te. Ok. Oh. Mais ça normal. Non, non, boya mondeni. Sko yo lobi ke ba komi sanga sko dans boya mondeni. Est-ce que soki na komi abakuk ou bien na zaka bakuk? Ndeza problème ya mabete si la bisalu c'est ma sœur. Ok. Si la bisalu c'est ma sœur, on peut belle vie c'est ma sœur. Donc nga siko na ba rando na zalati. Sala musano bien to beta maboko. Côté o babenga nga mingi po bana nga bazanga loso te. Po bana nga bazwa mwa miliki. C'est que fona zala côté na mingi. Parce que kuna dek fo komanda kuna ngati. Nga si la benga nga ba tournage ya sila ya SB nga babenga nga. OK. Oui, avant na sala accident on a tourné film na Vincent Bengenga et les canaux des Abakou n'a été sur ses côtés parce que Mikolo na zana concentré na ma santé. Nga SB benganga. Les Abakou ke benganga ce qu'on en sa net ndeni. OK. C'est que fona zala mingi kuna parce que kuna des places oyo na ozora moi mbei pona mi vivre. Bon je retourne vers moi mingi. OK. Et musala na obuya ndeni. Ok. Ya musala na oboya te sokuna pe bakomo benganga baba na benganga liboso na ndo ke tournete bango moka batia bouton ce qu'on en sa net ndeni donc ke place o babenganga mais na ba rancune bolingo kina boyamba coquette sasa bokoka poser ba question te ba question bo poser ezaki hors gamme de babenga na musique. Mais et pas Darling Palata boni bo salango problème na landi ba commentaire wane belende bozo s'encharner contre Darling Palata muta uti osala accident azana position de faiblesse boye ko s'attaquer na ye eloko nangi na loba mama mofibi mungu aya azala na stratégie nini oyo ye azala nango kotala Darling Palata bolanda bien makambo lobi aza netre. Soki ye mama pleureuse a bengi ye akokende ko jouer mais a jouer ka mingi pas si la bisalo parce que eza si lande mutakanisa kaye eza si lande mutabenga kaye siko Darling eloko yo comprendre te star na biso à cause si la ko benga kayo à tout moment na tous les deux chaînes na ye nde sala mama pleureuse mutema mabe abenga kayo lisusu te yango moni ke na émission sali na makambo yo salaka ba famille maboma bayaka kotikelo ba commentaire mabe ba fongola ba faux compte bayaka ko commenter nyonso wana parce que okoma pembeni ya sila balingi bakomisa yo abakuku na makasi ozalaka na yo netre mais tellement bazomona ozaka tout le temps na sila tout le temps sila mutabenga kayo bango bazwa kanda yango babengaka yo te omoni je o bango basali yo comprendre star eza même je o basala mama Teresa ya Anne azalaka bien na sila leki na ye problème ebandaka ka ndenge yo pe obandi basala ndenge ni ya Anne aleka na SB asala 15 minutes tango bango bamoni 15 minutes wana bakomi ko s'attaquer na ya Anne Teresa randro e wuta wana eza même chose o babandi ko sala na yo comprendre ye alinga batu nyonso bazala ba esclave na ye aza mutu moko la patrona butu la patrona aza premier kuna na deuxième monde mais na misu boy na vie réelle ki la patrona to mona te bozo landa alinga batu nyonso ba adorer ye
alingia zwa bokonzi, alingia sala de n'importe quoi, atindaka déjà batu ba finga sila, atindaka même ba propre collègue na ye, ba koma ba mikala na ye, ba propre collègue na ye, ba koma ba security na ye. Alors pas Darling Palata baza na problème te ba welele loko te abenga kayete parce que amona kake ajua kana SB yango abenga kayete bolandi problème moko ezana tezaka parce que ojua kana SB azomona na SB yango amona oke koma na wa bakuki alors biso babakuki pe to salani to yamba yo maboko polele alors to sengi na babakuki nyonso de père et de mère ba oyo boza na numéro ya Darling Palata bokene na émission wana bozwa numéro so boza na posa ko aider bo aider parce que aza star na biso asali accident ko eli problème oyo aza na posa ko assister ya bo assister parce que ba chaîne mususu e boya ka ko benga ye parce que comment na ye ko tourner na SB alors biso to yamba na biso pe Darling Palata. Donc ba journaliste oyo toye ba binote soki bozanga ba question e pour pas ça yaka wana koketi sasa bokoka opposer ba question te pas Darling nde bolingi bo poser ba question boye ba sala musala et ça la bino ba grande homme et ça la bino ba grande dame et ça la bino bien bo finga sila na soni bo sala nyonso na soni alors Darling izala na okimia yo je m'excuse oza na on être mais bango moka ba commission abakuki na makasa alors biso pe to boya na biso te to star munene lokola yo joa kitoko to yambio na motema moko to sengi na babakuki nyonso de père et de mère to film na biso le lobeza ki premier épisode donc to yambangu to kende kota la punition divine to yambangu to consommer film na biso et ça la 100K to tia mon pépé mupaya munoko na coin bozwa ba ordinateur bozwa ba téléphone bota la film bo consommer ngo et ça la 100K et ko ça la biso bien bo consommer film na biso to na rabino merci. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasatemo TV bo sotaka ba pib na biso te s'il vous plaît les abakouk mama Adasa yaka ko lele la bino te bo tindela nga mbongo bo pesa nga boy bo songisa nga boy non eloko na osenga bino les abakouk les anges adorables de notre maman bo sotelenga ba pibité na ba pibi wana nde sala ke toyela bino toujours biloko kitoko d'émission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso to pelisi live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB je vous aime tokutani na émission oezo ya bye.